On a un niveau, on a un soutien 38. On a fait ça moi à moi aussi. On a tanga makila le quoi, on a ça na ngani. Liboma. Eh. Na été. Nga so ba biso que John za John nga se que ma John nga na lelaye. Na China te. Nga China te. Eh. Nga no kuna China mobile te. C'est comme moi c'est dans ce calcul un faux cop. Mobile na poto to na Kishasa. Mobile na poto na Kishasa to na mbali te poto sa théâtre ba nga bisote. Au moins tu moi sur le roi nga sara na tongolaka. Na ko pente mukinja ko mukinja na solote. Wana tongola ni to la Kisata bande ko. Ouais, na tongola na sokola libum. Likona je me rase bien. L'icône bastique, banini, surtout, ça fait partie de moi. L'icône, je brosse mes dents. Et ma langue là, la bimisa en oh, qui s'en a en Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, jouez libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato la TV. Vous abonnez, vous m'avez content dans l'Aïe, mais vous signez la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons un Suisse, il y a Messi. Bayern, surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Sarato la TV. La votre humble servante, animatrice des émissions en ligne, la blogueuse, l'influenceuse, en tout cas l'émission Nabiso ya Zip Zap. Aujourd'hui je vais recevoir pour vous une actrice comédienne, Nakombo ya Jita. Avec elle, tu remets un peu Kosolola sur sa biographie. On va essayer de parler sur sa carrière professionnelle. Et puis, tu remets Kosolola sur l'actualité. Makambo Itali, Moussala Nabango, comédienne. Donc, je dirais déjà un grand merci à mon équipe technique. Je vois ingénieur 15 Bassé derrière la caméra. Pourquoi pas Apollo Mukendi, mon Asukaba Mukendi. Pourquoi pas Adon des livres, babi cameraman ya swag ya mayele oyo aeli biso concept ya sika mutu nyonso atangami aza star mutu nyonso atangami aza humain soka linga leka na biographie de star akoleka pas Adon des livres. Donc voilà, un grand merci na Tatapo, my sister, pourquoi pas na Melia Mweba, la private de Orlando Domingos. Un grand merci na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou. Ano beauté, hein, balobi ano beauté, yende secret à l'opposition à Sarato là, so lingo comme le roi nga. O stabiliser pona o wana ozana ngokaka, eza nango stable, o betata 20 ans, o parolara mafuta moko. Wana ano beauté. Donc voilà, un grand merci pe na mobile nanga. Papa Diego Milito, place Azali, un grand merci na Yopé, un grand merci na ba frère nanga, groupe WhatsApp nanga mobimba, ba to soutenir nanga. Merci beaucoup na bino tout. À Montréal, ce que ça vraiment même langage nanga, oko fungo langa plateau, bande ko ba mon invité nanga Jita. Bonjour.
Bonjour Sarah. Bonne santé. Nalingandela minu no, bonne santé. Merci. Santé, ça va? Eh, ozandela minu nani? Ya nani? Ya maman biso. Ah, on dirait. Ya pena munene. Et puis likolo na se. Eh, na ebisi maman zaka nango likolo na se. Ah, maman biso azala na nzela minu likolo na se. Papa biso pa za nzela minu. OK. Donc ya ba mibale. Osangisi. Asangisa moko ya papa moko ya mama. Boni musala. Ouais, musala ça va bien par la grâce de Dieu. Si cause évoluer, yo posalika effort personnel, ndebo comment okende nango osali mo groupe na yo to Sarah Moutounios tout a bien ma pas de leader. OK. Au moins il sent ya leadership ngana na ngote. OK. Ngana leader te, ngana ko sa groupe te. Ngana zakaka okomi obenginga okoachinga na sali. OK. Ngana nga actrice simple. Naza ma présidente te star te nani te naka actrice momboye Jita B Safi. Au boulot te que un jour que o créé pe mukili na Jita bongo suka no ezalaka o banozaka actrice momboye travaillaka na batu yo mo ko créé pe lo no mo bo chepe mutu mo ga gérer en tant que leader. Bon, déjà dans le cocaté. Moi la vie, il faut pas tout copier à Kabato. Il faut y avoir des limites, il faut y avoir des capacités. Je n'ai pas cette capacité-là. OK. De vouloir faire comme tout le monde. OK. C'est pas le moyen qui me manque. C'est plutôt la capacité de faire ça. Moi, je n'en ai pas. Moi, la liberté. OK. Pour être vraiment sincère, tel que je me connais là, là, la liberté. Nako sa groupe te, nako sa te na salelo mombo eh. Ya makamka ya maboke. Na ba domaine mususu oui. Tu peux. Na ba domaine mususu je peux oui. Na ba domaine mususu je suis vraiment une leader. Na selo na mombo vraiment un bon leader azo guider, azo encadrer, azo diriger. Na ba domaine mususu na ba domaine à théâtre oyo. Et maboke ngali ma auto saka. Batuka ba diriger nga. Jita vraiment na yangwana. Ouais. Nom de famille na. Beye. Jita Beye. Jita Beye Safi. Jita Beye Safi. Jita betela biso na di solo na muke. Ya musala na okota ngondeni. Na kota nga boye musala mo boye na bando linga. Makasi. Sikoyo nazaki pe na préféré na nga mutu na linga makasi. Nanyo. Charlène Benz. Oh, mutu de moi, ngap na fan na yo ça. Voilà. Nazaki tellement fan de Charlène. Skoleka na yo na yaka Sinac. Na yaka Sinac na 2004. OK. Sikoyo après l'air na ye na banda ba répétition ba ebisinga ke ba voyager ba ke Braza. Wana yo moka olongwe na ndako na décider de la côte théâtre parce que vous avez peu fan ya Charlène pour nous à la pembe. Na Charlène. OK, olanda eti na Sinac. Ah, après sikoyo ba voyager fa ba ke Braza. OK. Et c'est le petit que biso pe ba période dans tout monde ke Braza parce que grand frère na biso et chomo Sony chomo azana ndako na Braza. Et est-ce que boye j'y ba période de vacances dans sa liste. So yé un grand frère non propre? Ouais, moi na maman kolutu na. OK. So yé ba pisi mbonga bilamba. OK Braza. Ba pisi mbonga valise bilamba. Donc OK Braza ba na liste. OK. On peut savoir nous on n'est pas aimé donc sommi donc poto mongali wenje ya bino otondi sema valise on va na mino kuna un mois après bozo Kinshasa donc to bando kindi lango pour intérêt wana pour za kini a pio loté. OK faut que vous na Braza pour kuna à mon année tu as contrôler bino ba garde bazar et tout surtout qu'il y a mana villa ndako vraiment ya munene. Et celle qui a raté, bah moi, on a tout quand on a Braza. D'autant que qui a kebaké Braza. Là, on a que même si on a que Braza. Yo po we. Na ya so ba uti Braza. On a dit on a bien que Braza. Owe ici. Na que Braza. Na comme peu kuna Braza. Na kuta président Caleb. Na kuta na ba dingizoyo ba président nani. Wa kenda poto na biso na bosa ni kombo na e. Ans Luzolo. Te ans te.
en stage à Londres boina yo kaka comme Fataki voilà na kutana bango nyos tout na bashala show batu nyos tout babinanga soko zongi na zali na 6e des humanités on a présenté puis babinanga soko zongi soko zu diplôme soko ça l'examen d'état ozui et bon oyo kota soko yo sala ke là na zo to zongi na bandi pe classe et mon ka bo mwana échappé nga et là mo ememinga na ke soko yo l'air Charlène na yo sala groupe l'air a annoncé qu'il a longwe tango longwe pas calé pour qu'il n'ait place moussouste te na kota kututé na répéter kututé dans bango balaki ozonga na na diplôme mapoya scolaire na yepe na tuna nga diplôme oui biso ba série na biso na ba corriger na bic donc 6 mois ya kozela examen était na biso na bima le 31 décembre na na veille na veille na biso na église na biso na sang précieux nde to na kika bana classe banjo belela téléphone auto zui journal ebimi to bimi veille to e victoire na station ana to sombi journal to foot ya tala kombo nanga B Safi B Safi 65% poudre to CP les armées coûtera la veille donc après na koti na makam na koti fasik na ki otanga langa na sali na peka 2 ans na fasik bon na tiki na classe na koti na makam so scolaire Charlène na longwe pa Calais a sali groupe na ende na bi mutuna lukai qui on m'écoute ça pas Charlène je crois en 2007 et tous doivent vraiment temps dans la former pour y avoir absolument ba professeur à Ina to kenda Ina to sono linette banda ba fan na ba talope bien photo yo ka explication tout le monde penza voilà linette nanga donc biso to kenda Ina te mais ba professeur à Ina bah il y a vraiment ba encadrer biso ba former biso na donc Charlène na bengela bino ba professeur ba pesa bino pratique voilà donc voilà c'était ça après combien pas Charlène après na combien pas Charlène na salika film moko omoni pourquoi na cause à leader te na tellement matata monto trop direct OK donc c'est simbi te quand tu vends du simbi ko ba mikonzi manga bon te mukonzi faza mutaki mukonzi talika oyo ali rajito to longola ba longola nga tranquille on dirait na réclamer ka mbongo na réclamer kaka na yebika ngai ponga chombi di kwanga te moi quand je fais mon boulot donc il faut pas m'expliquer, je n'ai pas trop d'explications. Surtout si on a un bic écota qui ce écota non c'est bon, mais ce écota qui il faut pas s'arrêter. Il faut na zoa. Moi ba ninga msusu ba olo ba na voix basse, ba okoti ba olo ba ba chichoter ngama ba yebi singa. Ba teka na jito. Groupe yo panjama mto. Alongola. Ba longo ngati. Balongo nga na ye na fandi mo mke après na yo côté pas Marie-Hélène pas Marie-Hélène a sali 5 ans ah bon ba futanga ta 1000 fois en katana te na tourna ka ba rôle principal na tourna ka na tourna Jida mama mais je te dis bon tigo Jida yo le boé c'est là on sala 5 ans tourna ba rôle principal ba parmi ba principal na ozawana Barole de risque et Jita a eu 5 kata sukina kati. Vraiment. Jita il faut sauter miro na sauter miro pe na zui moi problème na zui choc na lokolo. Mais liko nango. Et 50 fois. Film so ba teki film so producteur a sombi ba corner muso ba somba ba filmer ba te belé ba somba ba filmer à l'époque wana groupe les réveils ou rien. Na tango les a 3 groupes état na Kinshasa. Groupe Simba, le président Lombe, groupe Les Réveils, groupe Sinark. Pour les Réveils, on a Bisoto Pesa, aujourd'hui Seri Gates, aujourd'hui Elise Saloum, aujourd'hui Karine Massimo, aujourd'hui Ngamo Kouana, Sandra Chitenge, aujourd'hui Maman Marie-Hélène. Au Tchewana, Naba Mibali. Les Réveils étaient bien, ils avaient ça.
topesa tembe na tembe mama biomba pe na pointe oh siko ba film vraiment été comme ko ba style wana ya ba nigérien et tout likona ngosko ngazo ate ngana zoilo te jimsuka ntaka na mami ngalongwe na Jita bon buzo benga soka film esili na longwe film ato tourner ce qu'on a ba nyoka konga na zale mo mutaba concordance ce que to tourner na nyoka bonga na komika roba pito atana balo so na koti gambela misuka boluka comme ça no alcool panga oyiba ya koteka na zwaka roba piton ba sandala piton ka pona bongisa film ponga nde ko bongisa so pesinga rôle nga nde no bongisa sango na bongisa bien après ko na zambo te alongwe nga lunga nga mo Charlene nda longolanga les réveils na mi longola mami atika lo longolanga te mama ya biswana le kuta moni pe na wumeli na oke pa ite amina nga jita ya kozonga na groupe oza na talent oyebi ko jouer yaka kozonga linga musala mbongo sima na c'était mami nga mbongo était mami soko bano pia nga tane fiske omoni hein wana pe eyo sala ki na longo chez les parents na komo futela na c'est mami nga komo futela soko bano futela nga tane fiske transport on peut ça nga $50 chaque mois parce que on a Mona Lisa zo futa moi ba publicité qui pe zo kota nga bisoko bando pe ça na fiske $50 par mois na futela transport comme ça bon na mso na komo futela na longo de chez les parents na ko de à 30 ans na longo chez les parents habité mikolo de non kokano bando futa ote nga pe non zonga te ni na ok na pas président Caleb na côté ce pas président Caleb neti wana ozongi sous pas président Caleb na yo zonga siko retour Robert Kai place na bita porte mbali boso vous êtes quand même moi non na ebiet au moins na kala mutakalo ayaka ngabinga yo nde kuna siko ezaka au presté aux caché des salaires té ngani ba salarié baza neti ngana sinak na salarié té na koloba na journalier poto na presté na zimbo de film on a zate seke na leli yango te mais film nyo soto longa nga atana za na 3 tableaux aigle na joie kia ba pisinga par nanga donc normalement ok na bon. Ok. Donc, comment aux autres travailler pas Caleb? N'a pas président Caleb. Non, n'a un groupe à président Caleb parce qu'il faut être quelque part. N'a un groupe à président Caleb, mais je suis partout. Dans voilà. Mais au travail en président Caleb. Ok, donc tu le reposes continuer quand on a ouais, n'a un tournage lobby avec un gars tongo. Film moto bandaki. Et tokata qui parce qu'il était empoisonné qui est donc nous avons dit le quoi quand il y juste nous avons côté lié c'est bon tout tourner le but si quoi le différence nini sur aux autres là bas comédien nyons tout il y a calana lelo oko ça bango différence nini par rapport à travail par rapport à comportement oko ça bango différence nini déjà il y a kala ba force à te ya kala ba yebi musala ya kala ba yaka ba yela visibilité te ya kala ba yaka komite kate mais ba yaka musala ya lelo ba yela visibilité ayebi ne me ko jouer te ma yo présenter no batatu ayo présenter no ndeni libele ne telema ayo présenter no ndeni za makolo kitoko différence angwana yo cha mutu moya lelo te nse na yamilo ya milo na PC ta niveau a force à te a kobeto bilo ya minene ka silencieux donc au moins que ya musala na ya cop na donc différence za wana mais ya lelo ya lelo banana ba impoli parce que nga mutu tout ba ya nyonso tu na kuta on respecte bango en tout cas na yebite ya nini ya théâtre ako tombola musapa bijita mankanga respect
oza mkona nga na âge oza mkona nga ka na musala so na yebi kaka yo banda vanga respect eloko wana Charlène ayebisanga abinanga Jita ata chef na répétition aza leki na yo benga eka chef wana na sina longo na sina longo bi tu fais au ça la fierté nanga donc conseil na opesa yo pour que musika na musalo eza politesse pour nga pe na ki mame omoni musala oyo ya théâtre yango balobi soki orate éducation ata na famille okozwanga ata na balabala voilà parce que théâtre vraiment pe édikaka titre ya masse tozo ko éduquer masse mais biso pe tozozwa quelque chose na kati ya makambo tosala nga bato ebele bapesanga baconseil oyo esanga bien lelo nayebi te mutu nini nazaka bien na bayaya nyonso to nakuta en tout cas so nabebani na mutu moko boye seke ye mutu afo seke ye mutu amabe moni mutu amabe so nayebi soki esara nga naye tosola te yebake ye nde mutu amabe po baoyo nyonso tu baza na baya Milo baya Museka baya na Teresia baya Suzi Bantu baya Dudu Supu donc bato nyonso Belvi Kanzi bango nyonso quoi bango nyonso tout mais bango ebele la majorité pour misu na yemi nanga bango te en tout cas merci beaucoup Jita tokota na kati ya histoire na yo moke parce que touti na biographie na yo siko tokota na mwa histoire na yo bato bakolanda bayeba vraiment Jita autawa na famille nini mwana nani oza 40e de la famille omeka un peu ko expliquer ba fan na bandeko baolanda biso. Bon, Jita nauti na famille à 8 enfants. On a 5e de la famille. Papa Msugomonae Maurice B. Basai. Ma pauvre maman, elle s'appelait Dina Wema Bosongo Windo, paix à son âme, elle ne plus. Et voilà, je suis comme ça. 40e de la famille. 5e de la famille. 5e de la famille. Papa a envie, maman a Koufa. Ouais, papa a envie, maman Koufa qui année passée. Donc, maman a Koufa année où tu es le 5 janvier 2020. À Koufa. Ba mauvais souvenir ni otika na ona motema. Ka ya liwa mama abiso. Pour nani? Po to solo line les 4. Na butu ba pokwa. Na tuni ya dino sani. Zo benge yaya. To bando benge ya dina parce que azaki yaya ya ba leki bele ba leki na e. Avec bidina do bidina yaya. Diku biso pe to kenda na e bongo ka bidina. Abi na ucho sokola suki nanga. Lobi na tongo, moi sa petit frère nanga Tridon Beye Mobutu que j'ai sali. Ayo kanga esuki. Abi ok. Nga naza na ngai. Abi nanga ndeni kop na biswana. Ngabi ya dina pardon. Na mbongo te. Abi yuza kala mbote. Na mbongo te mais lobi na tongo. Non fait le lot MP ça. Abi ok. To solo na biso kande to solo laka. Donc tu vois que maman fait linga ni mbongo. Donc du coup, il est qui non? Dimanche, ce qu'on attend, à 7h. Maman soit là, qui tombe, benga non kuna, tout na Tridon, so boyo kanga suki en erni. Nabi ok, ça bi benga bango na WhatsApp. Pour aller na abi penga kutu. Ngani na rappeler ya dina nini? Ninga lali. Abi abenga non kuna so boyo kanga suki. Na bengi pe mutu pe fa ko kango suki abanda déjà a ucho sokola a okende na tuka na kana mbitu na solo na téléphone to komba 9h juste grand frère na binginga azala kuna o bidi na kwei akwei ndeni o akwei abetika libaku abanda oli alobi mulunge ba pese ma malili après
a télé avec le chocolat habitué du bako. Ah, parce que un hôpital, un hôpital. Voisin na maman bazaki pasteur a ensemble non pour na. OK, nazo ya kasi. Atemika na mbeto. Bon, chambre nanga, salle de bain à 4 chambres. Atemi na mbeto kana koti maman na salle de bain, na brosser, na robe na lati, na bimi. Là na komi na Victoire, ngaza limité première. Là na komi na Victoire na mati taxa qui tambo magasin. Na bimi si téléphone na sac, na banjo otala ba stati. Na moni mo na psa suka bio, ma mère vient de rendre l'âme. Jésus Christ. Na lila te parce que nga naza kalikambu il fait kotanga. Nga na panika te. Nga na panika te. Nga likambu fait ekota. Touché o. Na nzimango. Là na moni bon na kangi téléphone. Na fungo na bengi Irsil. Irsil Pechanga. Pechanga. Na bi black. Na omona ba mama kufi. Abi mama ninga mama abiso. Abi chita bonne buso ba ngabi oui. Mais nga mo pe na onzima te. Na koma na sur place. Na koma avancer. Na bengi cousine nga nana. Na bi nana, hotel statia mani ote. Na babi ya di na kufi. Agangi. Ya di na kufi. Na kati téléphone. J'avance, je dis aux gens que maman n'est plus mère. Moi-même, je n'arrive pas à croire qu'elle n'est plus. Donc, aux autres, ça bat tout ça. Oui, j'informe aux autres que. Maman Kofi, oh là là. J'informe aux autres qu'elle n'est plus mère. Moi-même, je n'arrive plus à croire. Et j'avance comme ça. Tokomi na. Libosa lycée Charumba, j'ai explosé. Vraiment. C'est là que j'ai réalisé, non? Maman. Maintenant, je commence à mis sur le téléphone pour voir. Je commence à vérifier les statuts de tout surtout. Et la famille. Voilà. Je regarde ma grande soeur, celle qui vient avant moi, Vicky. Il a dit non, celle qui sauve pas. Jésus-Christ. Plus. Je parlais avec elle à 7h. 7h. Parce qu'on a 9h à Koufineti. Tu vois, cette douleur, ça devient supportable. Voilà. La douleur de perdre et d'être cher, une personne vraiment considérée, ça devient vraiment supportable, mais ça ne part jamais. Ça ne part jamais. Donc, c'est la seule chose qui me fait pleurer pour rien. C'est la seule chose qui me fait pleurer vraiment pour rien. Je chante, je pleure. Oh là là. Je regarde la télé, je pleure. Oh là là. Ma mère, c'était une femme très spéciale. C'est pas pour n'inventer. Elle était spéciale. Vraiment. Maman Abisso Azaki. Aïnit ma maman tout est. Donc, elle ne plaît, la vie continue. Nous aussi. Et je regrette beaucoup de choses. Beaucoup. Me belle, si ta maman est encore à vie, profite, je te jure. Profiter. Non, il faut que profiter au maximum. Profiter. On doit vraiment beaucoup profiter de nos parents. Vraiment. Les lots et l'oignon surtout. Tu te rends compte, ma petite sœur, elle a 30 ans aujourd'hui. Mais c'est au cas où qui me passe à l'élé. C'est au cas où qui me passe à l'élé. Et l'oignon surtout, elle s'est dit, ah, maman, si tu étais là, à qui je vais poser la question. Donc, hier encore, j'ai vu mon petit frère a commis la statue et maman, tu es où? Donc, la perte de ma mère, je te dis, Sarah, je ne sais pas. Au Kanisinga Liwa, maman. Je sais pas. Au moins, tu vois, si elle était malade, on pouvait supporter.
Au moins, ils sont moutons là. On attend des fois qu'il y a un coup fanaï parce qu'on est fatigué. Maman, c'est très important la vie à battre. Ma mère a bélaté. Ça me rend malade. Si je vois quelqu'un aujourd'hui à négliger, maman, notre maman a besoin de le camarade. Oh, tout non, Mikolo. Ndini chérie, non. Vraiment. Je lui dis, il y a un box, il y a dit, na boxi. Et ndeni ni boya maman tika pardon tika na van. Donc on était là au monde la caleçon mais il na lingi caleçon yo caleçon kito. Tu sais maman a biso akufi mais bato dans na famille ba cousine biso musu ba ju ba caleçon na ba soutien na. Moi si moi ya beau peto. Na lingi caleçon j'étais soumis ensemble yo. Et tout ça là ça me manque. On a tous son caleçon, son amoni à taille naïe. Je me dis c'est so bizarre qui n'a rien. Donc voilà. La douleur ne part pas jamais qu'il n'a été mais et tu là est comme un anneau supportable on vit avec toute la vie non les la cahier. Elle est irremplaçable c'est comme ça. Donc nga eloko ka ya mabe na zwa choc douleur eloko oyo ya mabe na zana on a vu nanga c'est la perte de ma mère le reste je m'en fous et ça la seule mauvais souvenir nanga ko perdre maman bato baza ba maman na bango lelo so ba bi ko profiter te ba olelaka loko abiso c'est ça ba olelaka une mère et les caca tango explosera na ouais na chaumbo za okende direction na ok magasin ok place matangeza voilà mais yo tomba benga ko ba ebiso matanga te ba ebiso ka kwe ba ebiso ngaka kwe yo bi nazoya ba benga ngamote sikoyo grande sœur nanga ya na voiture. Du coup, il y a rapide comme un banc. Est-ce que vous avez un transport? On a commis dans mon retard. Il a été commis déjà dans l'hôpital. Tu as bien comment on a Chaumba? Oui, on a commis dans Chaumba, c'est là où j'ai explosé vraiment. Et il y avait un garçon, moi j'avais payé nanga abandon qui était dans le téléphone. Donc, nanga c'est même accident. Et c'est cette garçon-là qui a kanganga makas. A kaninga tito kiti magasin. A tout le monde qui est wapi. Donc j'étais obligé de taxi express pour ne tamboulanga moko. Pour expliquer au chauffeur non qu'est-ce qu'a boye. Donc j'étais seule dans le taxi. Quand je suis arrivé au magasin, j'ai taxi express nanganga moko. Il me mingati nanda. Ce qu'on a commis. Bato quartier ba aussi mon papa bino azawana ayebite ke maman na kufi Yesu Christ pour baba no lia ba mi balé Seigneur ayebite donc Nathalie Kale na koti na lati balinette na bibidi na za pour ba aki hôpital akweya wa ayoki papa ayoki mulungie akweya wa me na bangi me ba ken hôpital ba pasteur mutu bakendaki na hôpital balobi bien papa bato c'est bon OK bien ben voilà tango yo olongwa wana après bakena hôpital otiki papa atiki na bon ça va osala epé semblant ouais j'ai joué léger hein na bon ça va na ke na lundi ba na hôpital. Là, l'hôpital, il était là. Allongé. Elle parle pas. Avec ses ongles. Maman avait moi ça propre. À coup, fallait vernis à verre. Vers citron. Vers citron de manzaka. Elle avait posé ses cils. Oh là là. Elle avait ses cheveux bien de frisés. Elle attendait ce qu'elle ait gagné ma mèche. Eh! C'est comme ça.
Et ezalaki facile pour ça na journée wana. Et puis c'est passé. Oh pendeza réalité moko inévitable. Tu sais, moi dans la vie, j'ai connu le pur. Vraiment. Nakuta na makambo na vie nanga ya mbinga. Yesu. Mais il y a certaines choses de ma vie, quand je raconte ça, c'est normal. L'autre fois, j'ai fait une émission avec Karine Yamado, que j'ai sali. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit pourquoi tu entres. Bon, c'était une amie, c'était une copine, c'était sa conception à elle. Elle m'a dit pourquoi tu défends le violeur. Non, je ne suis pas en train de défendre quelqu'un, mais au moins, il est préférable de dire toujours la vérité. Non, pourquoi défendre a été. Cet homme-là t'a violé alors que tu étais encore mineur. Toi. Parce que moi, j'ai été violée à l'âge de 12 ans. J'en ai connu de pire. J'en ai connu de toutes les couleurs. Ah oui. Oh là là. J'en ai connu de toutes les couleurs dans la vie. Mais il y a un autre côté, il soit kanga. Tu sais pourquoi je me dis, bon, celui-là, c'est vrai, c'était un violeur. Et aujourd'hui, tu donnes ton cœur à quelqu'un. Parce que tu vois, les hommes avec qui on sort aujourd'hui, bon, tu vas baka, oyo, bali, oyo, chéri. Voilà. Il y a peut-être oye na bolingo quand c'est que yonde mobile na onde yewana alors que yazo kana yo bali. Yaka lokwa ba violeur. Yaka lokwa ba violeur, donc on n'a pas à vouloir tout le monde. Regarde déjà na yinana batuté. Déjà donc Timothée Mabé, ça fait pas partie de mon être. Nakana mutamuta mabiti. Donc, il oppose à victime à viol. Ouais, moi j'étais victime, il y a viol, j'avais 12 ans déjà. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Bon, oui, ministère à condamnation à Zanamoté. Il y a une copine d'Angana, Marilyn la Pythagone, à l'obligita ou défendre quelqu'un qui t'a fait du mal. Non, défendre était, mais j'aime pas condamner. J'étais cette victime-là et tout, voilà. C'est une longue histoire. Et si là, c'est vraiment une très longue histoire. Mais oui, c'est parce que nous ne sommes pas là vraiment en actualité polémique, mais nous sommes là sur ta vie, sur ton histoire, sur le choc na ya vie. Déjà, au tel ici, que malgré le violence, mais choc na ya vie, où il est père de ta mère, tu es comme moi. Père de Bidina, père de Bidina, Sarah. J'ai pas connu ta maman, autant toi tu n'as pas connu ma mère. Mais je te dis, ma mère, c'était une femme très spéciale. Vraiment. C'était une femme très spéciale. Ma mère, Yadina, invité, son oko causa le quoi y. Sué n'anga zana le colai. Mais na coca n'est l'autre. Malheureusement, dans mon thème, mon nez a été. Je n'ai pas sa gentillesse. Je n'ai pas son amour. Je n'ai pas tout ce qu'elle avait. Elle était unique, c'est pourquoi elle est irremplaçable. Elle est vraiment irremplaçable. Paix à son âme, et voilà. Un peu l'histoire et à viol. Ah, bon, ça c'est une histoire. Il est canon, Sarah. Sarah, quand il y a le passé. Tu veux me faire pleurer ou quoi? Non, ne pleure pas. Non, c'est... Et ça pour nous réconforter, Bandeko peut-être. Voilà, je dis toujours... Parce qu'il a victime à viol. Ah bon? Ah ok, c'est qu'on est à dire alors.
qu'on en parle. Nous sommes en train de réconforter bande. Voilà. Oh bah mon et puis que na sepeli parce que beteli sola viol sans que na tout na yo. Donc tous a même esprit. Mais ça na bato ebele ba commissaire ngolo kola etumbu ba viola ya comment oyoka soni koloba ba violanga mususu pa bebi sa vie na parce que ba viola ka oh il faut ko beta ngweza histoire bimisa yango na mutema na yo nzamba ko pambola o ko avancer ebele ba bomi ville kola et puis elo moko za ko kanga te mabe na motema. C'est ça. Libère-toi. Mi fongola. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai na kola moi na moi ya moi pas sebele. Je vous épargne de beaucoup de détails mais na kola moi na moi ya pas si ya souffrance, ya olala libanda. Ya olala na ba mesa wenze. Ah bon? Ya olala na ba machine ya fufu. Ya olala na ba dépôt mafuta. Tu vois? Ya olala vraiment libanda. Ya olala na ba matanga bibemba batu. Mwana mwa lala libanda. Destin nga na ngobongo pona nga et à parcours nga j'assume. Moi j'accepte ma vie comme ça et puis j'avance. Donc la ngosonité, je suis 10 fois plus mieux que ba o kutwa kola na bandako. C'est ça. Voilà. Nga et anzela nanga. Donc kola na balabala. Voilà. À un certain moment de la vie na kola bongo. Et ça là que dans les cas bongo j'avais 9 ans. Là na banjo pasola ba parcours wana. Et c'est l'émission que je fais avec Karine Yamado. Là-bas, je vais donner beaucoup plus de détails sur ça. Mais, je vais... Il y avait un monsieur et tout dans le quartier, il me connaissait. Tu vois pourquoi je ne suis pas en train d'innocenter la personne qui m'a violé. Mais dis-moi, Ayebenga, Abandon tout le temps la balabala. Ayebenga, et pas la bisongoana. Mais pour aller pas la bisongoana kota. Pour n'est pas na biso banzima te na kota. Oh, ozo comprendre. Okay. Pour n'est pas na biso ba permetana za libanda ti ba 22h 23h. OK. So na lali pas bino ba yo sala pagaille. Ba lingi pété ba tout ba héberger nga. Tu vois? Ba lingi yango to na histoire ya copie coller. Voilà. Mon père voulait pas que Batouba héberge nga. Dans son net babengani yo OK là la peut pas bateau na yo là les pas bino ça pagaille. Donc déjà de ton na pas bino papa bino pardon omoni et histoire nanga soke na masina ba yebi ba yebi soke oui moi na vivra bongo. Lelo ba ya nanga masina wana le ba mona nga na ba théâtre ba mona nga na ba TV batika la kam no polele. Batika la kam no polele ba mona ngulu nzambe kati nanga. Amen. Voilà. Donc mutu mwa mona nga libanda et ce jour là mbule beta. Na la na ebemi mo. Quand la libanda. Quand na la libanda ce qu'on a kimila na ebemi mo. Parce que ebemi bango na lali na lota ebemi ana ebemi na cercueil elandanga. Yeswe. Saka na sutuka na sak na mkongo. Ebembo ebité. Na yebi maman mo boya quartier. Sak na nga on ezala uniforme na ba kaye na nga. So na longola ka chemise na tika na singlet na bimisi kilote na wana lati. Na ba ketch na wana makonga fia ketch. Fia ketch lelo te ya kala na kola na ketch na makolo. Donc ba fia longola ketch te na makolo wala ngai. Voilà. Donc et le monsieur me voyait tout le temps dans la rue. Na senga kaepi. Ya sombelanga lipe. Ya sombelanga boya. Asombelanga. Akabilanga pe biloko. Azaki hôtesse de l'heure. Na Sibé Zaire. Donc babiloko ba avion wana. Oh l'autre comment ba tchelo pe. Non ça je mange pas Seigneur. Dieu est merveilleux. Siko wana so bon ba zizi kuna omona. Ya batu akomoza biloko wana pa yo kabilanga. Akomoza babiloko wana etikala wana babiloko so bakabalamba bakaboli bato etikali o etikali na mona ayebi ke mona mo ba osenga. Soko opianga mbongo te mama pianga biloko lia. C'est ça. Et ce jour-là, Mboule Betty
na la ne be na l'autre d'autre ma B na bimi na ote na coin avenue na dalle mombo. Moi j'étais bah 23h. Bah 23h. Na teni likola dalle na sina poli non linga ka mine kanga non linga. Les raya moninga na c'est pesa nga kiss na mela. Ayi na kiss wana ta uti musala. Ayi to mwana ba kiss na poche. Tiens. Siko lisumu na nga na kola njoto mikiete. Muntu abimisa photo la la njoto mikie. Na kola net ba to ko abimisa photo o ayebinga. Na za lesbien na bimane o lokute. Yo mo so beta lisolo na ngai vraiment ngai jita safi. Modelo na ningi mobile. Vraiment. Nzambali ngana belo mo Sara. Na bando na ibsa nzambe na binzambe. Yo posa de na liste ko banga teto koma wana. Ah liste ba lesbienne. To koma to zala msono na côté mususu. Te savanga na okende na oke futa loyer. Chita. To komi les 7 tatal pont ba accès ngai ba pourcentage. Biso bata ba appartement to signer contrat et ba pourcentage. L'état fatal la Souka les 5 soto komi les 7 ba accès nga na ba $21. Na ngotema kamona ba ndo ki ba faire saleté. Na sengi kisi. Abnanga on y va à la maison. Mais j'étais mouillée du tête aux pieds. Na ba nzoto na nga minene. Moi na 12 ans déjà moi mutu a nyonyo et telemi. Accompagné na misunya nzoto. Donc na kola mbama na bandu ta soutien numéro 32. Yes oui. Parce que il était 28. Na kola na soutien 28. Na ata na ba 24 te ba 18 te. Na ata mbama 28. Parce que yo muto beta listo na ngale na zala nzoto mikie. Mukono mono ne na la soki na sa jido. Yes oui. Niveau na beto. Na la soki meke ngai na goma na besoin formation militaire. Jésus Christ. Non la kisao non beto kitoko non omone na ti ba pembe. Non beto na bilamba pembe pe na koma saleté te zoba. Ozo comprendre. Moi so ba beta lisolo ayebi ngale na salanjo to mike. Nga salanjo to mike te? Azapeka je muta théâtre ka. Na yiba te bata ba faux compte. Aye wana mutakotsa komono na liste continue. Oyebi ke ameminga na ndako epa na ye. J'étais obligé na longwa bilamba na pour appeler ça bilamba mususu. Il m'a dit mais t'inquiète là-bas, il pouvait pas me donner son caleçon. Il m'a donné seulement les tricots et tout. Il y a mon nez, c'était comme une robe après un manteau et puis le quoi na bando lenga na malili certainement qui s'appelle ça nga berversana les londe na comment comprendre na bifo za appeler ça nga nani oya ezali na codéine. Nani de lui prendre une tête d'afalgan. D'afalgan, d'afalgan. D'afalgan à l'époque. Et c'est surtout bisoka nos vagines. C'est quoi le quoi d'ailleurs mutaba poto. Certainement après ça nga d'afalgan dans la codéine. Je peux pas dire qu'il y a droganga. Mais na lala moni biso batoto bantu lala na nzela. Ponga ki ko bapio place lala ndako. Donc, c'est qu'au côté vraiment d'un profond sommeil. Et c'est la douleur qui m'a réveillée. Jésus. Et là, il a fongoli mis sur l'été au-dessus de moi. Et moi, j'ai saigné. Seigneur. Qu'est-ce qu'on a saigné? Il m'a dit, ne dis à personne. Nanana. Mais le quoi, on a appelé quand on a kwaku. Na moi, on a banda bon moi. Pour aller quand on a bimia na ko sa mama camarade de maman biso. Jésus Christ. Na ko funda. Na bomba te. Mais ma mère, elle n'a pas voulu saluer son enfant. Elle a géré ça comme une bonne mère. La maman là a bengi a expliqué. Ils sont allés voir le gars. C'était un gentil du quartier. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire du mal. Attends, na banya wa bandokyo baleka na butoko ba manya ou libanga. Ouais bata comme on a nia wa chou. Il a monsieur a destin kaka. Moni so yebi bitumba na o ya vie.
c'est par là où il va côté la kaka victime quand il y a destin victime quand il y a destin en gaï je n'ai pas non toi vouloir bâtonner tout va sanga ma bêté ce qui coûte papa nanga oh yemo quoi bando benga nanga na âge muke na ina été il le je l'aime ce qu'on a eu na moto na nini ya libanda tu vois quand tu as une étoile diable luka toujours à combattre en haut à côté la bâtonnier surtout pour que à atteindre kaka objectif na ye annuel na yo voilà côté la saloma bien chacun aura pour les ennemis les gens de son propre famille ton ennemi là a outaka ata botama bo comme ennemi noté parce que Jean azalaka nani mutate kaka Yesu il faisait partie ya ba disciple non c'était un ami de Jésus mais le corps là qui cible qui faible donc diable peut utiliser tout le monde pour te nuire na vie oyo soko lingo vivre bien ko kangela batu motema te place simbi telema place kwei telema pour la mabele avance la vie continue les viols les disputes tout ça là les tralala les insultes et ça non kaka nzela o pasola kaka vale ya baka yo panza kaka yo continuer vie non c'est tout moi je défends pas mais ngana balka mnenge za na bani c'était un brigand par contre je connais quelqu'un à côté là na douche même ce comment on est lito il faut amta makaka chéris autres regarder du corps et coffee hey na avenue sport numéro 108 na Kassavou ya solo na pesa adresse na nouveau n'est pas tante nanga 108 na pesa adresse na nouveau n'est pas tante nanga tante Marie Claire moi c'est tonton Bavon moi quand on est banco maman ça zo lela on lui place ni nous a protéger à côté quand pas tante Claire maman papa obenga na yo voilà maman luka place voilà moi na oza bien à côté quand on a venu sport numéro 108 pas tante nanga kuna ba côté là na douche na ganga ko ça peut mon nene sauvaka batu baya so dans ba fille ba voix timide wana ozomona est-ce que ça est fort oyer ba cause pourquoi papa banda obenga nao ya dans la vie il faut pas vouloir chercher oyer ba nyon surtout c'est ça ou tu le ba ad a victime à destin nanga victime à destin nanga ba retarder bénédiction nanga mais ba longolo na nzana nanga te parce que o nzamba loba po nanga qu'il pleuve qu'il neige qu'il pleuve et coco qui sama je suis une fille de la promesse et coco qui sama atteint 50 ans aujourd'hui j'ai 38 ans mais j'ai toujours l'espoir na bota te na ka espoir nos ana bana ta 5 vous comprendre donc batuni tout va ça ba victime à destin et à bangote on a ina nanga mutu te ya on a ina mutu te na kanya mutu kanda te ya omonga na za kande na za j'ai ta histoire nous a passé est-ce que lelo yoko yebisa pe na ba fan na yo to batu ba rolanda yo nzamba sa pesa yo déjà molonga ni na yo na 4 ans on ande on a zo mobala malunga ah bon les goûts de ça les goûts de l'appartenance déjà papa zocho kimia makasi des problèmes ce que moni bien nanga on est bazaba violanga ouais on est solo te osutu katote mais njamba délivranga de non so ba passi na ba zongo ndo lingi donc c'est apprendre à laisser oyo kangoka pas mututé c'est ça et on aime ça battre surtout ne gâche pas ta vie pour nga je suis contre les filles qui disent que na sala kindumba pour na passe ebinga pour na passe na zaino mo mke pour na passe no la libanda na ozanga camarade ya mama bisomo be ma Freda zana babilanga ne côté ya ba chinois na manjili kuna kota bilanga ba chinois nga kenda kuna 6h mo ke classe 11h 6h na ada na bilanga la nga pe libanda
6h na dana bilanga na kei akanyelinga mukalama tembele mukalanga inga mukalandunda akanyelinga tie na bassin na koti na oteka ndunda matembele pondu yang na teka ngai est-ce que changer nga est-ce que je ne suis pas une belle fille eh likona na teka ndunda ma moi moi ba viola donc prostitution ça fait pas partie il y a souffrance non. Ne viens pas nous balancer comme ça que na ça qui nous n'a pas ce kosi. Bon o teka ndunda. Ngala teka. Ndunda matembele ngai pondu ya na teka. Na zana ba client na ngai. Na masina na venir abattoir. Je sais que tu peux. Moi, la classe n'a pas de temps. Côté là, on a bandé qui était quand on a yébinga. Ok. Bah yébinga là. Moi, bah t'es quand bah pondu, à t'es quand bah matembe le bandunda. Ce que bah maman là bah bandunda. Ok, na temps on a des papas zako benga nous a moi na mon fait tout couteau na balabala vie. Bah maman on a ce que bandou linga bah au sombate. Pour dire que nous devons qui classe na 11h. Donc si on a hier été Jita. Et pour ça, nous sommes pas mutumsus. Il faut pas sommer pas nanga. 9h biloko na ngefo là, na kepa ma Fredi na PC mbongo na to kaboli katikati. So le même biloko à 20 000. Yo za 10 000, ngapa na 10 000 nanga. Oui. Yo za 10 000, ngapa na 10 000 nanga. Na bongam na ke classe. Ozomona na vie il faut komi linga non premièrement. Komi sambisa te. Ko sa ba bêtise te. Vie ezana makambo. Ebele koko sate ke o nga na sala boy pona boy non et le kuta nga omoni makamna yo so Sara kende na machine na Petro Congo et pas monsieur zaki avenue Mongo numéro 115 bis tambola avenue Mongo wana tambola Imbwani tambola Baumbu tambola Ikunda tambola abattoir baebi babeto li solo na obeta ba yaya wana bazana ba ya Charlie ba lié Kaliaou ba ya donc ba zebele ba maman Chantal ba Gisèle ba zebele ba ya Shaba na bité kutu na keso ya Shaba kufa ba Petit ba Nilo ba ya Maduda ba zebele okebo ekimpo konga benge ba munene ba ebwana ba vinyana nyoto ngala tu ba yebinga na wenje wana ba yabita ba seba ndoteka mafuta ba viedido donc batu ebele. Aujourd'hui mon avocat c'est un garçon qu'on a grandi ensemble. Bon bana kola bien. Il est devenu mon avocat. Là, Atalanga, toi tu es une grâce. Là, Atalanga, non. Batutu ba koko bonga. Batutu ba koko za bien na famille mais youte. Pas toi. Youte. Donc Ozaki sous-estimé. Mais t'as la lilosia. No bongo nanga. Jita, quels sont tes défauts? Sauf Vandiomo, le bité, ngabla défaut la ngayango yo. Autant je dis oui à beaucoup de choses, autant je sais dire non. C'est qu'au défaut, on a dans le bain non. Ils ont bon à rater. En tout cas, on a lu kana bongi ça pour Sonia. Au moins on a épisode déjà que yoté. Parce qu'on a comme miyo ka Sony, que son a zongi lo na yo ka Sony. OK. Donc on a bien dans le bisoté. C'est donc c'est que dans le bisoté. Pour ça dans le bisoté c'est que donc voilà. Na mutu na vraiment mutu na respectera ba dire na ngai. Et na beaucoup trop large. Mon thème monene na bomba. Avant j'étais très colérique mais plus maintenant. Ndamba kota te. J'étais trop impulsif. J'étais même impoli. Oui, j'étais même impoli quand je grandissais. Je dirais même pas, qui 18 ans, 20 ans. Mais moi, mon beau finger tout fini à la facilité. Il y a Yomoko,
tout fino moko na bakse be maman no ya koko no na ko na baba te bo ba bonne manière pe na wuta na wapi mo taone ya baba tous za ba réaliste sko kokola moni na ba série pe hein moi ba novela so pe bongisi on saka moi qui gère pe sko pona za boye funa akena ngobo société environnement au continent milieu mon batunya to ba world ngani mnatika msenzi éternel ngata na copier bondi ni yebalinga ki makasi boy qu'est-ce qu'elle a de spécial, qu'est-ce qu'elle a que moi je n'en ai pas. D'ailleurs elle n'a pas ça, moi j'ai ça. Donc on l'aime parce que elle est polie, elle est gentille. Donc du coup le cola et le boité avec de prières. Parce que ce qu'on y a la faiblesse na yo, on y a c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une très belle âme. Je suis vraiment quelqu'un de bien, une fille très gentille, très polie, très tendre. Malgré pas comme ta mère. Non, comme Akate. Non, comme Akate, le quoi y a dinate. Non, comme Akate, moutakoma le quoi y a zate. Que leurs âmes reposent en paix. Voilà. Voilà. Elle était tout pour moi. Donc, Zambie a permis ça na kimia. To comment na suka émission na biso Jita. Benga ndingo lingi. Jita na pisa ko kumbwana. Ndele mawe. Ah bon? Au travail na papa? Azanga mobali ya mama leki na ngai. Mama leki na biso mo tuko mama biso azalaka danseuse après encore comme musicienne. Nzemboni mo kutu na omona ona ba YouTuber Nzambe. Mutuni akozwa nzimbo wana lukatacha na cause. Azwa nzimbo wana yimba nango. Nzimbo kitoko sukisa ngadie. Mobali na ye mutapesa kombo Jita. Mobali na ye Arthur Louis. C'était un acteur aussi. Elle avait 2 filles, Betty et Jita. Et Pestanga kombo Jita. Merci Jita, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Jita. Je crois que la caméra sur la master na ba comédienne. Jita leloyo qui lesbienne na qui pédé et côté na monde na bino makasi. Il n'est-il la rotangelo ba liste bat parce que mutunyo sto les cara na plateau na tangela ra liste wana. Jita tango mona oyoka ba popo ya bandeko na ba comédien kolobake qui pédé na qui lesbienne et liki makasi na monde na bino bolinga na rapino na bino ça qui me Ah bon maman. Ah bon ça catch. Bon maman. Qu'est-ce que j'ai makasi? Bandana non. Qui lesbienne. Bino ba comédienne entre bino boza basi mais bobi manaka. Ba pédé peka kabino. Bobi manaka pédé de so aussi si répétition allez o asimbi bokumbani boke osala ba sala na bino. Mama Mike a dit ça à Lubaka. O soto Sodome et Gomorrhe. Te monte na simasenga pardon. Mais abimi ça déjà vérité. Te non vérité. Vérité ça 7e bagarre à l'écran na plateau nanga avouer que azaki lesbienne. Oui, ya nanga wana na ngai makasi. Asepela na vraiment et émission nyo surtout na mona elongi na ye na zotala pona kopambola Nzambe komona comment Dieu est capable. Oyo mo na lo balilo ata batunyo to bazo donda la mokili o ba osela mokili ba yembela mokili ba binela mokili Nzambe ne mungu njo chef. C'est Dieu qui a le dernier mot ya vie à moto. Lelo ce qui azo dénoncer misala satana oui la kitango mla ina vie na ye nga pambola ka Nzambe. Elle n'est pas la seule mais je 30 peu le lo azongat akoma na makola Yesu Masia lobi na tele vidéo ne mabi ekozana Yesu kitoko na banga liso elote. Je l'aime beaucoup mais je 30 et puis na sepila makasi quoi. Dernièrement la tele vidéo mon voya pasteur Moïse Mbi ya lobi azila Nathalie Makoma. Ouais. Elle a la chose. Tu vois? Elle a la chose.
musique wana osala na okara échappatoire moi distraction kara libakwa parcours elle a la chose de Dieu en elle donc voilà nayebi si yo te nara très impoli ngana lena okwanza trop impoli shegete mwana lana na bamisa wenja kozana lo malonga mais là pe na bonzambe pe na théâtre nazonga na nzela po na moni na théâtre so impoli nani obengo na tournage ba obengo te mwana na impoli wana alongwa bato ba obengo ka bato mito esala bien te siko biso na balignement na biso bato mito esala bien tokuta ba yaya mo bara bien trop strict lokwa ba Marie-Hélène ba Charlène baya Karine Pala moni wana ba ya nanga osona vani bo ya milo Olanda ojua nani ya Charlène. Tu es trop brutal hein. T'es na linga Charlène mais je ne suis pas trop brutal. Il dépend na rôle ba pesa. Mikolo na jouer rôle ba maman. Botanga na didi ti je pas dit nana. Au commis 12 hein. Et dépend de la rôle ba pesa nga. Na incarne un rôle nyonso te. Mais yo zara Charlène. Na pona mangama théâtre. Pona idole Charlène. Charlène benza idole nanga. Secret travail na zarani. Na linga ngo makasi. Secret nango. Eka kolinga ngoti. So linga ngo sala ngo bien. Revenons d'abord à ta question concernant les PD et les lesbiennes. Omoni mutu. Oto pete kaka la mingi ta po yo poza kinoka na kacha liste. Loba kaka. Ozalaki oza. Nana na bimana ne. Ya. Tika ka ozo wanga na deja loba kaka. Te tangina ka kombo na bo mutu na bimana. Ngala koma otanga na ba komo tina chaka photo tali. Ka laksa photo. Te muteme zo beta o. La kisa ngai Sara za na kimia au plateau note. Moi sinon mo ozo yebete. La kisa ngande mobali ye mwasi nanga. Boyebete. Sara. Na kisaso. Moi kikuku na futela. Mo kuta loiza ya kokate kombe. Na ko luka msuna tuembo. Bon afuta ndako. Ok, quoi. Likona ngambala muto. Kasika ningo futa ndako boye. Na kuma futa muto so. Kasi na bien boye dana kati. Yepa ko ede yo. Sara. Moninga na ba principe ya vie na ngai. Banda na banda théâtre. Acteur. Yo katsana sisa. Question na ba réponse na ngai. Ko volinga de vedette tengam na star. Yangwana star. Yo oza journaliste. Merci star. Acteur. Réalisateur. Président. Nani sous. Caméraman. Banda na banda musa théâtre non na bimata au moins na monde théâtre. Ata mutu no kuta draganga te. Poko bana ko bi. Voilà. Lesbienne. C'est quoi qui lesbienne wana? C'est ni na bando yoka pona yoka solo mina yoki te na kosi. C'est ni na bando yoka ba mbongi wana ke ba fia théâtre ba za ba lesbienne. Ngana yebisa nzambe na binzambe. Ce qui un jour na makanisi na nga ya bomoto na komi ko kansake na koma lesbienne. Nzambe bomanga consoler famille na ngai. Yesu. Mais ce qui un jour pour na pasi pour na ninde na yokaka batu so na suki eke na bina sa kindumba nzambe pesanga mobali abimisanga na via bondumba. Mais ce qui pour na koma lesbienne bomanga consoler ba yaya consoler libota moni defi nanga moni loko na yebisa nzambe. Donc mukono comme lesbienne. Moi mukono za ba mes lèvres sexy o ya mineno ba comment tira ba botox parce que ya na nyati yo na munoko na o ya chongi o ke na ko tonga ba bipolaire. C'est que njamba bomanga. Ta niveau ni na ko comme lesbienne te. Bonga moko na girango. Ezala le passé te. Na tika la te Sara.
na lotango te to banga nzambe omoni bato basala makambo wana bokeli felo bokelo la ouais ils a péché impardonnable kayo penga pe na yoka kutu o sara pe lesbienne Pourquoi est-ce que tu as yoka il y a solo na YouTube. Ouais. Mon niveau va porter biso. Biso sont pas victimes. Mais bon. Bah na preuve té. Donc voilà, je suis pas lesbienne. Eh, tout ça là, na tu bouchu té. Oh. On a libéré. Ta niveau, na ta soutien mon 38. Likona on appelle ça moi si on atanga makila lokwa ngasa na ngani liboma bon quel siko fiana check on a liste oloba nini etali c'est comme mama so calcula nga kutu na Chine déjà ko Chine na moi mobile na Chine moi mobile te siko moi no Chine ndeni na Chine te o jona na Chine ka ete nga so ba biso ke jona za jona nga seke ma jona nga na lelaye na Chine te nga Chine te moi malamu nga no kuna Chine mobile te siko moi si donc so calcula nga focop mobile na za poto to na Kishasa mobile nga za na poto na Kishasa to za na mbali te poto sa te to baninga biso te to za kana mbala poto nde ba sa poto baza na mbali na bango na Kishasa nde to pe ofeki Kishasa to za na mbali na biso na poto bolinga na ndele to ngala kana YouTube boka to ko linga na amuna kama mabuke ngalimati pardon direct ko ele ki makasi te siko lingi to sani na ebiso ne chini ye pa yo kama solo ayoka na ete ye mato ekufa akufela ka bolingo akoba fia théâtre ki sinde na bosana ki pe bozo kufa ka ki c'était au moins ti mwasi lokwa nga saka na tongolaka na ko pente mukinja ko mukinja na solo te wana tongola ni to la sata bande ko na tongola na sokola libumu likona je me rase bien likona bastique banini nyonso tout ça fait partie de moi likona je brosse mes dents et ma langue là na bimisa yango oh kisi na nga ngwana fia za rastwali kam pardon yo so la mukeli WhatsApp na kutu basani kutu boti mbungi nazaka basani boti mbungi barido kutu verifiato sokola non barido te drama ko kola na ngo 2 semaines après ce qu'on a là na drama na kutu 2-3 jours na changer jusqu'au ngo le banga na kiss ngo le lycée oh te foot na ngate na foot là mon peko ozino WhatsApp ba groupe les copains les copines à côté otalindako côté nimbungi ezali osokoli basani njoto mwasi ngalo ba njoto mwasi lokwa musunya ngombe obike bato musu bali ngombe mbeso ozomona bakaka pe bongisa njoto na yo pe bosana na téléphone bosana WhatsApp yango bozo botola mibala bata poto te muta botola mutu mobala zate Sara na net na bote mbala mutu kasi yo tango zo baka mwasi kuna ya baka te papa ameki akangami mais mobala bato zomona te Sara wa mwa mabe you know na Kishasa bafi babaka te bazate bafi batongola te bazate bato beye balinga otongola te bazawa bikole bele batongola te bango bakoma lukaka bamabanga vierge obebisa njoto obebisa njoto baka mutuzo tongola kutu tika no kutu makambo kobaka wana tongola nde tongola na ngama ya pilipili tongola on finika drabe te tanga aussi bien te na basi boyeba te tanga aussi bien te na basi je te dis tanga aussi chaka moi mukie kasi moi mukie wana moi pilipili wana na ko tongola tanga aussi te biloko tongola ze bele wana muko mususu ko na oyana biloko tongola to laksa bandiko to sungana to sala ona ndako yaka epana nga nga kutu epana nga kutu na teka bakisa otongola fiyo makasi yango kanga mobali wana
mobali na kangai dans le Seigneur. Te kangai pe kuna tika lokuta ya pesa ka. Te kuna ndepe na makasi. C'est bon na tuli trop hein. Tellement né na tuli tina comme na 38 ans. C'est que fona zaka bien. Yango na ya ba dédicace. Ba dédicace nanga ça va le muta bilobele olobisinga n'importe quoi. Te ozeka ambiance ya bandeko donc bozongo ka na cadre ambiance to ça bino pe moi bien to leli to lobi makamba pasi to tie moi ambiance pe poto seka mais na quelque part c'est du sérieux. Voilà donc j'ai sali batunyo sto balinganga lik na ninga bon to j'ai sali batu pourquoi vous ba bilingue bon dans la personne bote na bato nyonso balinga Jita Safi. Hein? Ma copine à moi, ma copine personnelle, ma copine de longue date, Mimi Bondonga, babi moi à Paris, Mimi Bondonga, la copine de Jita Safi, je te salue. La petite mbote babi, Richard Mwamba mon vieux. Wana père? Wana vieux nanga. Ok. Richard Mwamba, na ose ya barido. Taka na lobe ma barido na émission Saratola. Et quand on a page na donc na barido nanga Richard Mwamba les bogards les mignons donc voilà Godet Chulumba Mugoda de moi-même je te salue Mugoda de moi-même Mugoda te yuka singa na peso comme mbali nanga pour bete na Facebook ozoaye jamais na pas comme na Yungo kumombali no asa yebana yanga anonymat azaka na se anonymat kaka kuna donc je salue Mugoda Godet Chilomo je te salue na pesimbo toabi lui c'est l'incarnation de tout quoi, l'incarnation de la propriété, l'incarnation de la sape, l'incarnation de la beauté, l'incarnation même de l'intelligence. Ça s'appelle Merlin Matumona. Ok ouais. Merlin Matumona, hein? Merlin de moi, je te salue, je t'aime beaucoup, je te fais de gros bisous. Merlin Matumona. Voilà Merlin, camarade nangai. Nangai makasi. Babi ba collé komaki ba Gucci, ba Prada nyonso. On to sel nga collier. Donc na pesi mbote na mama Yvonne le. La pekaka. On profite na bato. Mbote na mama Yvonne le boko. Comment éviter l'internet. Na okasaka bwa kaka ano beauté wana ayebi. Kasi ano beauté pa bandopi un peu mafuta. Bié wana. Ano beauté. Donc moi mafuta na memoti na njonji. Hein? Donc pendant ezaku publicité te. Omoni elo mono ebisa bato da secret moninga elo nyonso tu basala ngo publicité na somba te. Wana ezanzamba otanga liko. Siko to sandeni. Emoni ye ezande poso na yo. Ebonga. Yaza na posa publicité. To moni ngo lobi bon. Asa elo koli. Otinda bazwela na boutique bon yo tikelo. Ta ba tikelo ye abando chaoka o respecter ba principe ninga yebiso ko pa kolelo mususte. Oui. Alors banora ko pa kolelo mususte. Pourquoi tu as fait quoi en guise de quoi? Parce que tu es une belle femme. Tu as de beaux yeux, tu as tes lèvres là pupilles, ta couleur de peau. Franchement. Oh là là. Waouh. Les jaloux. Vraiment. Donc Boni Paulin, Boni oh. Mission abiso moko ata YouTube. Tika caméra. Na si c'est raté. Maman génie na za vingtaine. Yepena obongso poso. Peso pena mafuta opakoli. Ce qu'on a là na moi batage quand on make up te maman. Tosi c'est mission. Yo moko yaz awebiso na beza publicité te atindeli yo bongisa poso respecter ka. Po elo batu balinga te za la so apekisi yo tika mafuto na yo kaka. Respecter ka yo mosiko okoma neni. Tango koma mona nde poso bongi ozangi kimi okomika okomo sa publicité dans les niaka. Tonton, Tantine. Tantine, bonjour. Ano beauté. Ano beauté, salut. Salanga pina zalate. Ayokio. Sala Jita Safi azala. Kuta après ka émission na obenga ayokio déjà. Donc voilà, je salue ma grande sœur hein. Yananga
Yvonne Loboko na Londres na pesimote na ya génie na za vingtaine balobi so to bois qui était boka été grâce Elombe na Canada akaba grâce Elombe grâce Elombe na Facebook te na peso permission luka na Facebook te ye for WhatsApp na Facebook te bana la fierté grâce Elombe Elombe ba grâce ma petite $700. Pardon. Grâce. Na bangi ya na kabelo pe sarato là. Na mona te pa emabilo konao. Oui. Grâce s'abonner na page noire et maka. Grâce Elombe na komi de na yo. Donc grâce Elombe la maman de 3 morts. Na Canada Montréal fia koli. Bino mo sa nga bwindeni. Nga na théâtre pour la bino mo bongisa ba grâce. Non, yo comme jalouse. Donc voilà, j'ai mon joyeux anniversaire à mon beau-frère, papa Jancine en vingtaine, ma maman génie. Donc on est là OK western, on a OK western. Papa Jancine. Papa Jancine a un bon gâteau, on a OK récupérer. Mon bas la grande sœur n'a génie. Bazan dans sa vingtaine. Donc mon petit frère, je te fais plaisir quoi. Gaëtan Keng garçon plaisir na Paris. Des gros bisous, Babi, la famille est sacrée. Joyce B, la fille capable, Tanti Joyce de moi-même. Le goût de ça. Vous en allez que le roi Joyce. Si, ça vous avez notre temps. Donc voilà, elle a 6. On a dit qu'il n'a pas ça. C'est déjà annoncé. Voilà, chers internautes, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Moi, j'ai... Au revoir à la prochaine émission. Ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.